le peuple d'abord ezali sauf que izana batu oyo bazana kati ya ko étouffer le peuple d'abord. Tout ça l'effort on a biso nyonso pour que le peuple d'abord esanini et simba yangwana ndi ezana kati bokomona résultat nango bientôt là tozana 2022 le chef de l'état lui-même alobaki yango que non résultat ya makambu nyonso asali bokomona ngo na 2022. Donc madame na pesio kaka 2 ou 3 semaines okomona résultat ya makambu oyo Fati Beton abanda ikosala. Kimbo pete kinda wapi. Ba projet mususu ezotambola bien te manque ya bato bazo piloter yango. On comprendre. Manque ya rigueur na ba chef bazo piloter yango. Kini bopeto ezali. Tokende na bisika nyonso o kimbuta tikaki ba fulu na ye wana. Okomona ke non ba bisika na ba fulu ezate. Alors on a lié ko loba te ke non te ba fulu nyonso esile. Bonjour, bonsoir à tous les abonnés de Jeux Midor Télévision. Ça doit être RO beaucoup lundi la émission OE. C'est votre humble servante Benita Poudi, autre amadou B homme la mignonne de la presse congolaise, moi nabata papa JP Poudi. Donc merci beaucoup naba abonné tout. Merci beaucoup naba abonné tout ya Jeux Midor. Et bien que vous avez toujours ébélé, vous avez branché. Vous avez rawana quand vous avez canal binondé quand tout ça la rate. Non, s'abonner. Vous abonnez massivement na Jeux Midor Télévision. Merci à mon boss, merci à mon boss Papa de Ondinga. Merci à notre caméraman, on a ma caméra Valmelouye et Mobile MBJ. Merci beaucoup à toi. L'équipe technique Jeux Midor Télévision et pourquoi pas à mon grand frère que j'aime bien, mon grand frère chéri. Trésor en Poudi. Aïe, aïe, balé qui est belé. Non, bah, ma pamboli qui est belé panayo. Merci. Nata Nzambe o apesaka ne pema. Donc merci pe na bino baye bo landa biso na bi ke boza tellement ébélé. Le l'autre sola to bi mikolo yo to lobela trop vérité, rien que la vérité. Ni nezo le kanambo kanabiso. Toujours souffrir. Ba makambo za tellement ébélé. Dernièrement to la ki se ki bino bayi manger siko wapi to kindaki ko découvrir ma makambo o eza ki ba étranger besoin ko nyoko la biso nambo kanabiso moko. Donc, tozo kende wapi na mboka na biso tozo comprendre en tout cas ba konza mboka soki bo sali eloko te biso pe tokotika te tokoloba kaka ya Fati Beton. Mo konza mboka papa ko tono likambo. Lelo tozo partager na biso nyonso, biso na bino nande ko na biso tozane awa. Donc, à mieux placé à se présenter, bah, na ba les lots vraiment eza bien ma casse de bonjour monsieur Sadat. Bonjour madame la journaliste BM, on est Robengo Mingi BM Benita. Vraiment. Bonjour na bande ko nyonso o bazolanda ngai. Na ba oyo bayebinga, na ba oyo bayebinga te. Parce que je suis déjà l'habitué na katia média na les caractères na ba média. Sauf que mikolo yo azalaki na repos suite à moi ba makambo occupation privée nazalaki nango. Merci na ba nyonso ba yebi que non à Noir El Sadat alobaka toujours vérité. Donc tokolobaka ka rien que la vérité. Donc eloko bususu ezate ya koloba. Vraiment merci beaucoup à Monsieur Sadat Sarobi, rien que la vérité. Il y a un monde biso to lingi. Tout ça quand on a poussé la vérité. Mais ma vérité on dirait musu bomba c'est comme si vous ko lobate. Non, to bomba ndeni. To mona mambo belé awat. Mambo ça ma rebiti sope corruption ou ndenge nino ekoti na mboka na biso Congo. Apparemment bozo bomba moment mambo belé. Non madame, toujours bomba loté. Vous devrez savoir que non. Corruption et bandit na bisoté. Ayez ma casse. On comprend. Non, ayez ma casse. Et ça que non, to kominde ko dénoncer yango makasi. Yango bato bazomona ngo ke oui eza makasi. Non, à l'époque ezalaki coûte plus que oyo eza na minute. Mais babanda ko dénoncer te. Donc ezalaki cop. Oyo ko ministre tel ayibi tel ayi a corrompre mutu tel et les kanipeka bongo. Mais na régime na biso oyo tozana ngo ya Fati Beton mu kontombolo. Donc tozo sala tout. So tu comprends que notre tout tel a corrompu bon tout tel a corrompu on dénonce il y a un bateau qui des corruptions pendant za makasi alors que no biso de tozo dénoncer makasi et ça te que non est commis makasi te
Et quand il m'a cassé pour la nuit. Parce que surtout, les gens, ils mangent, ils ont comprendre. Yo mo mo na pena qui était ah marambiza mabi makasi. Et si quand au monde qui m'a baisé place en mettant au kinesika na ba finio déjà moi bon moi so apeso le bino ngata pire vie na ngamora lobi ba peso ka paquet. Soka bachelo ka paquet wana sili. Donc nyoso o ezaki population bandeke kolela. Bobo sanyong boti ka population souffrir. Mais bino qui était so na ke kuna la zui déjà mbongo. Et c'est ni. Non, non. Les endings bozo kanisate parce que tout ça devant la caméra. Il faut qu'on y ait comment oyo koki koye bisa batu madame. Moni namboka na biso batu ba mais il y a de cela au moins 61 ans, 62 ans si je me trompe pas. Auto soit indépendance. Maintenant 62 ans na batu ba mesana na bitide moboye pendant au moins 50 quelques années. Na bitide moboye ko corrompre. Il y a que ceux qui bâtissent place mobo ya koyeba que place wana il commis place na ye. Donc il commis place na ye ceux qui a rosala ndinga lingi ceux qui mbongo ye ceux qui copé ye wana et que notre mutaza na projet aye pour qui a investir donc il y a rotana no intérêt na ye liboso. Non avant yo avant o tondima yo investir na kati mboka na biso ngana za na combien de pourcents. Donc les habitudes donc les bizaleli oyo ezalaki déjà banda kala batu ba mesana inango. Et ce n'est pas aussi facile quand on a 2 ans ou 3 ans boye que non to sisi yango nyonso mbala mako non. Et nous allons nous battre que si to sisa mandat na biso ceux qui nzamba lingi accorder biso deuxième mandat ou population lingi accorder biso deuxième mandat to continuer toujours ko se battre pour que corruption ne sa nini et si là mambo bien ça nini ekota na mboka. Cela ne veut pas dire que non ndozolo ba que non batu bazo mona que non bobo sani oyo bango o bino bokote la que non. Le président de la République Félix Antoine il se bat jour et nuit. Mais les peuples d'abord ben oui, les peuples ezali. Le peuple d'abord ezali. Sauf que izana batu oyo bazana kati ya ko étouffer le peuple d'abord. Et biso pe na part na biso tozana mutema malamu tozana volonté. Tozola la te. Donc toujours ça l'effort on a biso nyonso pour que le peuple d'abord sanini et simba yangwana ndeza na kati bokomona résultat nango bientôt là tozana 2022 le chef de l'état lui-même alobaki yango que non résultat ya makambu nyonso sali bokomona nango na 2022. Donc madame na pesio kaka 2 ou 3 semaines okomona résultat ya makambu oyo Fati Beton abanda ikosala. Vraiment. Merci beaucoup Merci, monsieur Zaidat. Toujours c'est le résultat dans 2 ou 3 semaines. Biso tozaka wana pour nous lobela ka de vérité. Côté kuna to retoucher aussi. To beto mikano ko beta no mwa lisolo ya bosoto ya mboka na biso Congo. Bosoto kimbo pete kinda wapi? Kinbo peto. Oh. Kinbo peto yaka. Non, kinbo peto mais lelo yo na ebite ezalaka kaka o elimwa. Non, kinbo peto ezali. Quand ndenge mokonzi mboka lobaki ke non et ba projet mususu ezotambola bien te manque ya bato bazo piloter yango. On se comprendre. Manque ya rigueur na ba chef bazo piloter yango. Kinbo peto ezali. Nako pesa exemple moko. Tant balansaki kinbo peto yo moko yebaki omonaki Kinshasa nde tozalaki na ba fulu ebele. Na tango te na so continuer na sisité. Omonaki ndenge Kinshasa tozalaki na ba fulu oyo André Kimbuta tikaki. Mais tant balancer kinbo peto soki tobi ke note oza journaliste to tambola ngana yo na caméra. To kende na bisika nyonso o Kimbuta tikaki ba fulu na ye wana. Okomona ke non ba bisika na ba fulu ezate. Alors on a lié ko loba te ke note ba fulu nyonso esile. Na capacité au gouverneur de la ville azanango na makoki na ye o ya muki azanango il se bat pour que non ville ezala propre nazomona na butu basala na bango musala na bango nde bazosala na butu wana bakomboli tout. Mais to kosenga nde na gouverneur de la ville asala nini a multiplier ba effort pour que ba bosoto wana nyonso esa nini esila pour kini bopeto ezaka na ba grandes artères teneti ba boulevard Lumumba OK na 30 juin OK na triomphal non ezaki ni bopeto yango wana te kini bopeto ezape kota na ba avenue tala ba place ba foule eza ba place nini ezo zanga ya propriété osaine ya propriété bosaine nini botie propriété
basalite nyonso wana bafulu nyonso wana boke bobwakisi yango. Donc kini bopeto eza na kati ya kokende malembe jusqu'à ce que ko réussir. Makin bopeto ndongo biki gouverneur azosala musala gouverneur ango. Ba misusu ba bazomona ngo te parce que soko tali bien s'il vous plaît, pardon soki tokei même toke ba commune misusu na ba bumbu ba selemba okuna est-ce que kuna nanu vraiment gouverneur pena akenda pe wa moni amona degré bo soto ya bo soto eza na mboka soko tali même kana ba masina le gouverneur de la ville azobunda na makasi dernièrement na uta Holanda na RTNC azalaki libanda a auto signé des contrats na des sociétés moboye oyo bakobanda koya awa bazoya awa na Kinshasa pona kaka kosokipe na makambo ya bafulu wana oyo zo lobela wana kosokipe nango na ba déchets nyonso ya salité wana nyonso tu basokipe nango poke ville ezala propre parce que ba société mususu eza auto signé il y a une semaine libanda ya mboka il y a une semaine a signé yango pour que ba ramener des sociétés ana na kati ya mboka awa on comprend on attend boya nango entre temps que bana mboka to toucher nos place ana bana ya mboka bazali misala ezate bozo za ba étranger bazo ya ka ba mo étranger on ande bazo bomaka batu awa na mboka. Non madame, au moins tant que société yaka, cela ne veut pas dire que non société ko utana batu ne nyonso ya mboka ya étranger ba ayena bango ko installer a pour basala musala non. Donc gouverneur de la ville eloko asaliana ya liboso 1 a créé les nanu bakino misala. On va comprendre. Au moins inde akeli banda signer na société tant que société ne ko ya a et s'installer a eloko ali aussi ko linga et engager ba travailleurs. Et ba travailleurs wana ba kozala engager baza o ya Kinshasa te. Et baza o ba plutôt ba étranger te. Eza ba congolais ba kinois oyo bazalaka awa na Kinshasa bangone mutu bakokota na kati ya société ya nini ya déchets wana pour que basala musala. On s'en comprend. Donc cela montre que non mutaza en tête ya ville asa un peu na volonté mais sauf que eza na moi ba manquement mke. On s'en comprend. O ezo moi ba notion moko ya mike o ezo manquer que note il lokola za na ba conseiller na batu mususu ba hotel ça été gouv tala awa il faut tout ça la boy tala awa il faut tout ça la boy yango wana madame. Vraiment. Totala kaka totela bino kaka me makambo ezaka ebele tozokoba kasi kokoba totala ngai batu ebele pe babengi ngai kin bopeto tozolobela kamba kin bopeto tozolobela kamba salité ezosila te salité ezaka soto bimi kaka awa boye tokomi na bakonya tomona ba fulu ezali soto zio ezaki opération bon opération tout nanan opération 03 na quartier no moko na novandi na le bien non donc non na quartier no moko novandi 03 ezawa non est-ce que na quartier na biso awa so to bimino na boulevard munene awa na Lumumba soko tali na boulevard ozomona te que no ba travaux e bandai ko sale makutu déjà esili ba trop eza société ba 3 na 03 et se lança ki na kati et d'ailleurs eza kutu ya gouverneur de la ville te on va comprendre. Eza projet ya gouvernement central. On va comprendre. Sauf que non, le gouverneur de la ville ya Kinshasa a un peu chancé parce que aza na ba institution nyonso ya mboka ivandi na capitale na province na ye. Donc moi 80% ya makambo mususu eza gouvernement central mutasala nini asala kayango. Vous comprenez? Asala kayango okomona ke note atiba ba moyen en jeu pour que non ville ezala propre. Mais na muke na ye o ya salaka parce que il se bat. Ma mususu tokoleka na caméra te pour que to lobela yango parce que eza neti ko bimisa faiblesse ya ville na biso na misu ya bato. Non. Mais bato bazali bana bazomona déjà s'il vous plaît. S'il vous plaît. Ndenge ni tozo vivre awa na mboka na biso Congo. Tozo vivre na yebi que non situation ya mboka eza ndenge ezalaki liboso te na sens nini monde to bandai ko vivre à l'époque ya régime ya Kabila na régime ya Fachi il y a une différence. Il y a une différence na nini à l'époque ya Kabila il y avait un certain groupe ya batu o bayebi kenate batu wana nde bazana mbongo pour que bango ba dépensaka pour la population donc tango bazo kende bazwi mbongo na kesi ya l'état musolo na kesi ya l'état baye
bapanzi mbongo mbongo etamboli na bato mais na Fati Beto eza bongo te na Fati Beto eza keno te avant ozwa mbongo il faut ozwa ngo na musala na yo osali donc so osali musala nde bafuti yo mbongo na yo nde esali mbongo ecircule yango ozomona lelo bena bato ebele baza na difficulté ya biloko wana pourquoi c'est parce que bamesanaki déjà na lire wana bazaki na kati ya circuit wana donc bave na bango bapire v bapire petit na bango bazalaka na bango wana bamiyibi bakendaka soki abimi ake na kese ya leta ayibi 10 000 20 000 30 000 aye na boîte aye na bar aye na cabine aye partout azopanza mbongo ndenge mais na ba boîte na ba boîte on ata lelo so pe to côté na ba boîte kaka bino mo pe ba oboza lelo na ba boîte on pe bokendaka bino mo pe non to ba oyo lo bino ngata mama moko abi bazolo baki bango pe bazoyi ba te bande ko ba mi bazayaki kala mais bino pe apparemment on bozoyi ba na kimayele to lo ba no to lo bata bongo non koloba ke non tozoyi ba eza un peu bozo bimisa ba kaka kete ba o bazayaki kala bango ni ba bande ko sala bongo madame lelo pe ba bazo souffrir na boka na yebisi yo boy omoni na entourage ya chef de l'état ndeza bongo oyo to akosala mabe aza mukangani toza na ba exemple awa directeur à cabinet à chef de l'état yibaki yo moko monaki directeur à cabinet chef de l'état yibi bakangi ye akoti boloko s'il vous plaît nazo continuer s'il vous plaît moni ezana bato pe bengaki bazolanda ba bi olobi ke non bosaleka bongo bo boma bato ka moral ke o te bakangaki après ko kanga asali combien de mois asali combien d'années bakata ke combien d'années na prison. Non, il faut comprendre makambo yo po lobelango il faut zala au moins juriste. Il faut soit ce que yebite faut le au moins juriste a expliquer yo comment Kamere Razo ancien directeur à cabinet chef de l'état a se retrouvé Libanda. Et ça procédure ceux qui va condamner na première instance ako longana ki na deuxième instance ceux qui peut deuxième instance va condamner ako qui ne peut na cour de cassation net tout cas ya Kamere aketi na cour de cassation donc na minute on nde aza libanda na ne pensez pas que notre aza libre aza na liberté provisoire donc azo zelande verdict ne bima na cour de cassation pour que ba mona moyen ya osala nini ya kokata likambu na ye donc ceux qui cour de cassation se prononcer que notre monsieur Kamere oza coupable ba juger yo bien okomona ki ya kozonga na prison ceux qui cour de cassation ye se prononcer que notre procédure wana eza biaisé et ça la maki bien te okomona ba kobandela ko sambisa ye akuzongi susu na boloko donc koloba keno abimi eza complicité wana eza lokwa keno te mutu ayebi makambu te nde azoloba bongo mais na normalité ya makambu mutu tu oyo azoyiba na kati ya Congo na minute oyo place na ye eza prison na kopesa yo exemple ya bato ebele oyo bazo comprendre te tant ya bimi déjà bongo za libanda mbongo wana mama moko ayebisinga lobi mama Vero Mutendo na pese mbote sika azali abiyaya bino bato boleka na TV ngakaye wana na komaka ba monta wana o ekendaki est-ce que zongi na kesa leta est-ce que mama wana asalaka na banque centrale po ayeba ke mbongo ezongi kasi bakende makambo otongi badaki non s'il vous plaît s'il vous plaît est-ce que tant mbongo ebimaki na caisse s'il vous plaît toyoka mais je suis na éclairer yo Kamere ba blokaki ba biloko na ye nyonso ba mbongo na ye ba compte na ye en banque ba maison na biloko ebele o mususu ba ferme tout ba kangaki yango jusqu'à ce que ceux qui procès na ye eza pena clause pena que note oui effectivement ça coupable gouvernement a récupéré biloko wana ti lelo biloko wana eza na disposition ya gouvernement alors nga na rokamwa soki mutu azoleka ou soit azotuna question est-ce que mbongo wana elekaki ayibaki est-ce que azongisi yango balakisa biso yango non gouvernement kozala na tante ke note soki mutu ayibaki mbongo ou soit justice kozala na tante ou soit soki mutu ayibaki mbongo soki mutu wana azongisi ale gouvernement aleki devant bato nyonso wana abandi koyebisa te bomoni mbongo bazongisa o Kamere ayibaki yango tozongisi non madame ezala bongo te eza justice tango ezosala musala nango c'est au juge eza na nini na koloba na éplaire juge ndenge alingeli ozo comprendre donc soit bi que note na reprononcer que note oui
ba caméra eye na bi oui caméra zongisi mbongo ne yango te yango soki juge pe plaire yebite na koloba na caméra te donc likambo mbongo ke na kesa l'état etikali bongo etikali ka mbongo de donc ba konzo baza likolo ba yebi ke non makambo ya caméra eza na kati encore ba mbongo na ye ba biloko ne ezaki na banque eza bloqué donc jusqu'à ce que mamuna ye kosila Nzambe kaka sunga Congo. Asunga Congo. Makambo oui nzamba sunga Congo. Makambo oyo ezokende façon ezokende là vraiment na éviter Nzambe. Vraiment, merci beaucoup, Monsieur Sadati. Tous les cas partis, on a tellement, ils ont binonné votre place, donc au côté, et au côté, la vérité. Et ça, la vérité. Donc le roi vérité, na lobby vérité, na comme mutuna bango, non. Na sala toujours comme mutu la vérité. Au côté, parce que binonné votre place na pouvoir. Tout bête non, le solo, ce soir là, tout tchèque on a nous. To bombi on to fongo la parenthèse wana après to fongo la mikolozo ya to beta non liso to zaki na kinbo peto awa kinbo peto mbilinga siko dossier o ya marché ya Zandu ya grand marché lelo yo ba mama bazo souffrir batu bande ba mama bande koteka wana Zandu wana bana batanga bande kotanga na Zandu kana marché wana kolia ya bana na marché wana banda ko efuta na marché wana lelo yo ba mama bazali banda Zandu wana tilelo et ça il déjà combien d'années depuis mai 2020 le autres en 2022 solution à marché wana tilelo zo marati nyonso wana tant loba hein papa Gentini Ngobila aza wapi gouverneur de la ville aza wapi pona likamba marché oyo azoloba nini pona likamba marché o non merci madame pour la question premièrement faut yeba omoni mboka na biso nano hein bato baza na mulimu ya diabolisation ya liboso na wana donc bakoza bamoni ki Sadati nda aza boye aza mutu mo boye alobaka ne trop te mais asaka na asala misala ne bien batel ke lo mo boye mo faute na moko boye kaka ta balatisi yango donc faute nyonso wana bakoyembela yango partout bamoni te c'est que Sadati aza faux alors que eza bongo te mais makambo marché wana même biso tozo lela parce que tozana ba maman tozana ba ndeko ba oyo batekaka na kati ya marché wana bazalaki déjà babimisaki bango libanda et pas ya gouverneur ça fait maintenant une année et ça l'a mis le 2020 na mai 2020 ce qui na kosamité alors ils ont prévu que nos travaux et duré au moins 12 mois. Mais suite il y a ma réalité au gouverneur de la ville à Koutanaki na ngona kati ya marché. Parce que zaki na mundele moko libanais moko azalaki wana ye mutakoma ki lokola ke azo occuper marché. Donc azana ba magasin na kati ya marché, azana ba afutisaka ba ticket, on doit comprendre. Donc ancien régime et pesa qui est ba document o ezo pesa ye marché o ezo pesa ye ndingisa po sala ba biloko nyonso wana alors pona ko sala marché wana il fallait que nanu ko banda nanu ko casser nanu makambo ya ye mutu wana avec ces documents oyo bato ba pesa ki ya régime passé après là nde sikoyo ba ye ko zwa idée siko ya ko sala siko marché bien alors monsieur wana mundele wana alembaki te parce que a continué qui na ba démarche na ye aza pe na ba relation aza pe na ba appui na ye même na kati ya régime actuel régime na biso oyo aza pe na bato oyo baza na sima ya ye mundele wana bazo appuyer ye nde loko pende bandaki ko retarder pour na marché na biso et salema parce que il fallait ki ba banque et financer mbongo. Mais la banque est telle que non, banque des arabes, c'est moi qui note concession, moi bois vide, il faut tongango. Mais moi qui note déjà aux eaux la concession en a mutu. Donc il y a que banque a qui financer le canate. Jusqu'à ce que beaucoup rétablir ordre. Na kati ya concession wana, des banques a au sanini et y financer. Alors banque o yezo qui marché liboso pour y financer construction ya marché et y a qui ko annuler financement nango. Nde deuxième banque y ko bima pour na ko sala nini. Pour na kosala kotonga marché alors deuxième banque o ezui nini ezui musala ya ko financer nini
marché wana etindi siko équipe nango équipe d'avance pour esala nano banalise na esala analyse na terrain oyo bako construire marché on comprend parce que ça marché moko ya munene Zando liboso ezalaki au moins etongama na espace ezaki na espace ya 3500 personnes mais oyo bazo tonga na minute oyo ekozwa 82000 personnes ekozala na 210 toilettes parking ezali donc moi babiloko ebele ezali on comprend donc il faut basala étude de faisabilité ya nyonso wana ya espace wana nyonso après babanda alors net na minute nde to loba boye baza na kati ya kosala étude wana on comprend donc d'ici to comme 2000 na fin 2022 ou soit mi 2023 to kozala déjà na marché na biso ezo fonctionner siko obi bien que tango depuis mai 2020 lelo siko ba mama o wana bazali banda ba famille mingi lelo yo donc to mona mingi bakulu na ba nani po nini mama ande ko bima oke ko luka mbongo ande ko ke kana marché wana est-ce que tango babu tango bobuki na no marché wana ke te bato bima bolukele bango esika oyo bango bakovanda po banda ko teka ba kipe ba famille na bango po batangisa bana bango balesa bana bango lelo ba mama bakoma oteka ezaka lelo amoni esika otya biloko akitisi wana bolukele bango na no esika te me boweleli ko buka non to weleli ko buka te. Premièrement, marché ezaka zandoté. On a yali bosso. Ba marché c'est s'il vous plaît, na continuer. Nazo continuer. Madame, s'il vous plaît, nazo continuer. Premièrement, marché ezaka kazandoté. On se comprend. Kinshasa ezo compter ba marché ebelé. Et tant au gouvernement provincial azui mokano ya kobuka marché wana déjà si asala ki plan ya keno ba mama oyo batekaka na kati ya zando il faut ba bima ba kendo teka na marché oyo eza na nini na monga fula na niveau monga fula et y a d'autres oyo bakoteka na zigida et y a d'autres oyo bakoteka na nini na niveau pe ba msusu ya biso na chango awa on va comprendre gouvernement ciblaki gouvernement provincial a ciblaki ba espace wana. On se comprend. Et mais ndenge ko coïncider que noté pour appliquer projet et ko pesa moi problème na réalité ya terrain ndo moninyon so esalemi. Alors le problème est déjà résolu, le chef de l'état kutu yemoko si déjà zwaki makambwana na maboko na ye et les jours à venir au moment que noté ba travaux et rozala accélérer parce que biloko nyonso ezali financement ici eye makambutu eye. Obi apesa bango ba ese ba mama msusu baki ekotika na wenzi ya Zikida. Zikida. Est-ce que okendaka no penzela wana vraiment okena Zikida wana. Na Zikida to botinda bato bakende na Zikida. Zikida ono ezala no déjà plein. O ezaki ba mama msusu bavandaka libanda wana kaka na nzela vraiment bo mitu kizoleka ba oteka wana. Siko bozisu na ya zandu bazaka na no ebele. Botindi bango lisu kuna. Kuna ngo yango lelo tozomona makambo ezokomela biso ebele awa na mboka na biso makambo nini madame so toke non mukina na marché Matadi Kibala oyebi makambo yo tosala Matadi Kibala ba mama ba otiko kufa na marché wana ya Matadi Kibala premièrement gouverneur de la ville s'il vous plaît permettez-moi na kopesa na ba condoléances nanga na ba mama nyonso bandeko nyonso bakufeli bandeko na bango et ça li vraiment pas si mingi. Comment que ba mama babimaki na tongo po bakende koluka bazongi mo eloko ya kolia mais bazongi te batiki bana ba mususu ba mibali na bango batikali donc mes condoléances na batwana et puis na remercier na gouvernement na biso et puis pour le moment na chef de l'état oazui likanisi ya kozwa bango en charge et puis pe na ba famille etikali le gouvernement akokanisa bango pour que ba mona moyen ya ko vivre peu bien vraiment. Mes condoléances na ma famille, on a nyonso vraiment babungisi bandeko na bango babungisi ba mama babungisi ba yaya vraiment mes condoléances. Marché ya Matadi Kibala wana. Gouverneur de la ville akendaka kuno zoka marché moko place moko zoka na akenda ko poser première pierre. Marché wana lelo ba mama bateka ka libanda nde eloko yeko koma ba mama lelo yo ba yeko kufa esika wana. Gouverneur de la ville babi ke yende mutaza cause ya liwa ya ba mama
yé mtaza cause ya liwa ya bato bakufa ki place wana parce que yeso ka sala ki quelque chose ici quand on a marché wana ba maman o batiki tiki bana na bango batiki ba famille na bango balinga ba kufa te yé ndaza cause ici kana pe ko koma ya gouverneur ici kana réaction na ezaki nini non premièrement faut yeba place bato bakufeli eza na kati ya marché ya Mataliki Balate c'est à 250 mètres ya marché parce que marché wana oyo zolo ke gouverneur fallait qu'il atonga wana ce n'était même pas le gouverneur projet ezalaki financé par un banque là où na ostanga kombote mais les jours à venir ceux qui na ozongela yo na mission na yo na ba gouverneur de la ville s'il vous plaît je continue non non si repère cette information yo sauté banque wana et yakina projet et avec financement nyonso pour y appliquer nini et construire marché wana et là on nini salimi avant banda ko construire marché ezaki na ba maman ou bazaki déjà na kati marché wana bazo sala et qu'est-ce qui s'est passé basali analyse basali étude de faisabilité non pour que ton marché il faut non tout le place tout ça nini tout délocaliser marché tout tinda ba maman ba tout le la bango esika mususu ba banda ko sa nini koteka après nde totongi marché ce marché sili ba maman basali nini bazonye et marché wana il faut compter au moins 1300 tables na kati nango pour que bato bateka au moins 1300 na kati et tango bakei baluki terrain pour que ba mona moyen ya ko délocaliser ba maman bakei ko trouver terrain na kati ya campem na bi oyebi campem côté ya Mataliki Bala tango ba trouver terrain bon ça va te délocaliser bango awa ba lieutenant ba généraux o bazaki na camp ba bité oui ça va awa OK tango balingi ba délocaliser ba maman les jours ba maman bazolinga ba kende kuna famille mususu ebimi elobi ke non te eza terrain ya kanté oza comprendre héritier babimi ya terrain wana babimi non eza terrain na biso bakei ko funda na nini na tribunal et toyebi ndenge lekaki basambi tout consort tango esili le gouvernement provincial a gagné procès tango a gagné procès ba maman ndambo bakei bateka kuna et ba maman ndambo mususu ba oyo ba mesana ke note bazaka na système ya ke note photo teka kaka na balabala o bato bazo sa nini bazo lekana po ke biloko esamandi nde place drame wana ekindaki ko salemela mozo comprendre tango drame wana esalemi esami nde nini omoni poto eza nzela eza awa tout droit mususu eza croiser yango mais bato bakufi na nzela na boye bamusu bakufi na nzela boye sikoyo na 23 non courant kutu te balobi bien eza kake to yebi eza kake ebeti na câble oyo ekangaka singa wana nde câble wana lâché singa wana esa nini ekwei ozo comprendre donc eza effet moko naturel ozo comprendre mbula ebe enoki ebeti na kake ebeti na poto boum poto esa nini eke kotombe na mai nde ba mamana bakufi et pona ngai na koloba teke no te gouverneur de la ville akofanda ka boyembala moko te na boma bato pour que non pona intérêt non eza drame moko esalemi tokanaki te yango biso nyonso mais sauf que tokoloba nde il faut basala effort marché wana ya Mataliki Bala basala nini basala yango cela ne veut pas dire que non te le gouverneur de la ville aza innocent non aza innocent te donc le roi y a sa premier citoyen ya ville ya Kinshasa donc ce qui m'a bé esalemi ayeba ke non ezaye parce que bato ça va talisa miso pa na ye soki malamu ça talisa miso pa na ye bon bato wana tango bakufi gouverneur de la ville a comment abi ngai na pekisa ki bango bateka place bateka kesika wana bayoka kite sikoyo to sala nini eloko wana bato nyonso esali bango passe que papa est-ce que papa ko bana no bakufi ko lo babongo non madame toyebi lelo te toyebi réseaux sociaux ndenge eloba makati toyebi réseaux sociaux. Il n'avait pas dit ça. On comprend? Il n'avait pas dit ça. Ngai na landela ki. Parce que souvent j'ai l'habitude de kolanda avant de confirmer les kamou na landela nan. Est-ce que c'est vrai ou faux? Et na landeli na moni ki non. Na mtikalo mona vidéo moko te. Au gouverneur de la ville azolo ba ke non.
non biso to bengana ki bango baboyi kolongo biso to sani non natika lo mona ngote donc soki yo za na vidéo oyo ke non te gouverneur de la ville azolo bongo yelangai bongo o réseau sociaux bongo et loko o ezaki tant a commis sur place tant a commis sur le terrain yende mutu alobaki tant alobengo tant e panzanit yo mo yo ka mais il y a des vidéos tant ba lobela mambo ambulance na lobi tant ba lobela mambo ya ambulance o alobaki non te ambulance mema bibembete. Tout le monde a moi-même j'ai vu ça na télé na télé oui effectivement il y a une vidéo j'ai la vidéo ici na côté la binongo télé OK oui il y a moi azol ba non ambulance memaka e bembete na moni yango mais oh yozo ebisanga na tika lo mona yango te soki yoza na vidéo wana yelanga yango oui na ko accepter ah oui effectivement d'accord réaction ya gouverneur de la ville eza nini na ba maman o wana ba kufi ba famille o bazo lela na minute non premièrement il faut non apparemment apparemment on dirait quand tu belle comme corruption c'est comme si que bazo futaka batu ba mbongo te bo kende bo lo ba molamu moko pona mutu na bino lo azala ngambu na bino te bo lo ba malamu moko pona ye. Moi je suis de l'IDPS ngobilaza na ACP lien ni neza entre ngana ye tout le monde a son pays s'il vous plaît to madame ngobila azana ACP parti politique na ye ngana zana kati IDPS parti présidentiel ce qu'on a kende ko envier ye pona na loba malamu na ye na nini et mode opératoire na biso na kati IDPS ezalaka soki osali mabe tokoyebi soki non osali mabe au moins na leki na nga na lobi te ke non ngobila za 100% malamu na lobi yango te on comprend hein azana mabe na ye mais tozotalela ye tozotalele asala malamu mais aza pena makambo oyo asali na mukie na ye oyo yazwaka na kati ya province ya Kinshasa na ville province ya Kinshasa ba moi ba budget na ye ya mukie oyo bapesaka ye yango wana zo se débrouiller nango. Alors cela ne veut pas dire que notre ngobila aza innocent to aza sincère ou soit bon non aza na ba parti mususu aza sincère eza na ba parti mususu pe aza mutu akope ko dérouter pe. Alors biso toza wana pona ko talisa nde mabe na malamu so to moni ke note gentini asali bien oui effectivement oui mais c'est gentini osali kitoko so ki gentini asali mabe oui asali mabe donc eza bongo tozo landela tozo tala ye na liso ouais madame bozo landela bo tala ye na liso sko mutu azo sala mabe ne wana ezobombama soki non kitoki mano mwambangu na quartier na mbudi côté ya mbudi okaki lisolo ya bana moko badindeki na mai côté kuna eza na projet nani moko étranger moko ya na belle toki nena na côté ya mbudi biso no stoyebi projet ya Chilejelo eza projet chef de l'état mais eloko o esali pena pasi o ezokamwisa ngai ezokamwisa batu nyonso eza na mundele mo oto beta lisolo awake na marché ya zandu wana mundele nde mutazaki wana to yebite mboka oyo koma na ya mindele eza kaka ya biso poso to tali partout eza ka ba mindele nde ba konza na zandu kuna mundele nde mutafrene so to ke na projet ya Chilejelo wana mundele pe kaka nde mutazo frene kota mbudi kuna j'espère que yokaki lisolo ya bano badindaki na mai ba image wana eza awa ya bano badinde na mai comment la mundele a pénalisé donc projet wana ye akati projet wana moyen sala ma sous place wana ezate point nini ate mir nani gouverneur Gentini Ngobila le jour babeta ministre Masasi awa babeta ministre Masasi na nzoto babeta ministre Masasi na nzela ministre oya d'état babenga ministre d'état ayaka awa babeta Masasi na nzoto ayaka pona réclamer ka pona nzela wana nzela ayaka po yende mutazama kamusuki ya nani babenga président alobaki si silengene mir wana achana ba soda pe ba soda nka ya biso moko awa ba policier na biso au lieu de protéger peuple congolais bino bozo protéger ba étranger apparemment ni mboka ngeza su ya ba congolais te on dirait comme non ka kete ba mindende ba komi ko konza mboka o wana kangi wana kangi nini ate mir wana eza étranger étranger belge dossier wana naza vraiment na connaissance nango vraiment mingi te mais nako éclaircir yo muke po yeba keno projet Chilejelo est un projet à chef de l'État et est un projet à infrastructure. On se comprend. Et ça un projet oyo
banda osala banzela moi babiloko mosusu. Moi je ne vois pas quel est donc quel lien oyeza entre projet Tshile Gelou na mundele wana. Na somo na lien moko te. Sauf le même mundele wana dernièrement tant que ministre ya infrastructure c'est excellence Gizaro musala malamu vraiment oyo sala excellence. Merci vraiment continuer ka bongo. Ministre akendaka kuna ezaki na cadre ya ba inspection ya ba travaux kaka ya Tshile Gelou wana. Et le même mundele apesaka ordre pour tirer sur cortège ministre biso tout yebi suite ndenge zalaka. Et le même mundele wana dossier na ye eza na justice. Baza na kati ya kolandela. Le problème na biso eza nini ezaki non ndoza boye olingi kaka tolali tolamuki boye mutu moko ayeka boye ote aliboka ngaye bakangi ye. Non, justice eza bongo te. Okoya okutinga na tongi ao na balabala ao. Oye avant na obuka wana il faut na holandais est-ce que concession wana eza ya biso to eza ya individu wana. Soki kena eza ya l'état individu wana violé ake kotongana wana nde toko réagir. Donc yeba kena baza na kati ya kolandela yango. Bazo landela yango. Toyebi te mboka o vraiment toyebi te soki tokendi wapi. Po to mona kaba mindende bazo konza. Tant mutu aye étranger moko aye atiwana. So tozongi kara wana to lobe makamba gouverneur de la ville pourquoi? Parce que na makambu nyonso yo kombo ya gouverneur de la ville ezozanga te zaka na kati. Le jour où makambu salama wana, isalama sika wana. Parce que nzela wana nde batu bande koleka. Batu bande koleka nzela wana. To mundele wana ya te mir wana. A pénaliser batu nyonso baza côté wana, ba komo ke ko tourner za donc nzela wana ba créer ngo ko créer. Nzela neza pembeni ya fleuve. Yango mona ki ba dégâts o isalama ki wana nani bana o ba utaki classe mi balé na motard, muta moto. Ba dindaki ba ku na mai pe corne ba nzoto na bango mona nati. Manzo bango mona nati. Nyonso wana pona nani? Mundele wana kaka o akanga kinzela wana. Donc nyonso mundele na gouverneur akenda sur le terrain comme place wana. En premier temps parce que tena koya lobby gouverneur kandenga kenda. Ba habitant ya côté kuna bazo déclarer ba lobaki ba image wana nyonso ezawa. Madame. Ba lobaki gouverneur a lobby na koya même pas ko kende ki o kende ta otala bango o consoler bato ezaki ba perdre bana na bango. Gouverneur a tikalo komati kombo ya gouverneur de la ville ezaka na kati ya makambo wana gouverneur réaction na ezaki nini tanga kende na kuti ba kuti au moins soki drame komeli mutu gouverneur azaka na cabinet na ye mobimba akoki pe ko déléguer conseiller na ye akei mamona mutu te ba imons wana ezali non na lobi boye dossier wana naza vraiment na connaissance nango trop te à ce que je sache ezaki non makambo wana ya place wana terrain wana mundele ana pesaka ordre l'autre fois pour bâtir na nini na cortège ya ministre et le premier ministre aza au courant le chef de l'état aza au courant donc na kati ya minute nebo justice eza na kati ya kosala musala nango et tant justice ezo sala musala nango ne pense pas que note baroya obeta lisolo pa na yo que note toza na kati ya kosala musala non et tozaka tovandi boye mukomusu moni boum verdict ekwei omoni place wana ezongi ndenge ezalaki kala alors tozala patient tokomeka mpe koluka bato oyo baza mieux placé pour ba expliquer biso ce qui likambo wana eza ndenge nini toyoki déjà oyo le bio za journaliste d'investigation o investiguer o moni que note oui effectivement eza boye nde oyo yebisi biso pe tokotala ah lokwa toyedaka na biso régime na biso eza en place ce qui te moyi ate to memango pa mutu tel oyo aza na capacité ya ko aider population na place wana tokomema yango pour que a aider oh quand biso to singa papa Gentini Ngobila bano bazo lela na baza bana na yo bazo déclarer bazo mone loko zo sala te bazo mone loko zo sala te ba makambo zo ya ebele kombo kaka ya gouverneur de la ville ndeza na kati bato bakufina matani kibala oh muta aza nani ezaka komba gouverneur eza na kati makambo ya nini kuna ya mbudi oyo ya bana bakufaki gouverneur de la ville azaki wana asali loko te bato olela kana komba gouverneur de la ville et puis to te ton ko ka dossier ya marche ya le 8 marche le 8 pour la mamba ngobleto et binon te eza ndenge nini likamba marche wana eza pourquoi bo créer marche wana pe marche na so to landeli bien na kati eza ka pour la mamba gouverneur de la ville oui au moins faut que nyos eza ka banda to bandaki gouverneur de la ville quand non s'il vous plaît Ozana a raison c'est parce que
yende aza premier citoyen ya ville na biso ya Kinshasa soki mabe ezali directement toko se tourner vers lui pour que ya pesa biso ba solution ya malamu yango tozo tanga kombo na ye awa. Alors ngana koloba boy marche oyo to bengisaki je fais aussi parmi bato bazaki na comité d'organisation. Marche to bengisaki na mokolo ya lobby mardi ezalaki poto tambola pona moi bambeba ezaki ebele bambeba ezalaki penda ebele na kati ya ville de Kinshasa tokotala bambouteillage tokotala makambo ya zando makambo ya bato bakufi yango to bengisaki marche wana. Mais mokolo ya samedi tozalaki na idée moko te tolali boye na bapokwa toyokaka boye bon o coup d'état eza raté ba auto raté biso coup d'état falaki babeta coup d'état d'infiltré bazali et parmi ba infiltré wana eza na quelques conseillers ya chef de l'état oyo na kotanga pe kombo batu nyonso minito bayebi kombo na ye François Beya et puis na batu mususu oyo na kotanga na ba kombo na bango te avant que non service eza habilité tanga kombo na bango po etanga baza na kati ya kuwana. Alors on a pensé étant ba jeune toza conscient toyeba est-ce que ceux qui to sali marche oyo tokopesa na banguna beki ite bazongisa biso lisusu na sima parce que to monaka tango Mobutu abeta coup d'état mboka salani mboka ezonga sima Kabila le père aye abeti coup d'état mboka salani ezongi sima le même matin ba installer Kabila fils na kati ya pouvoir to moni que no Congo esali nini ezongi sima. Alors on a pensé na baninga ensemble to ça nini to reporter marche wana il fallait que ezala mokolo ya lobby mais moyen to ça lango ezate suite ya situation sécuritaire eza vraiment bien té eza bien vraiment té parce que talaka ko raté coup d'état bon moyo mobiliser sous masse ebima na balabala et ko ça la vraiment bien té. Mais to optaki na résolution moko ya kenon ceux qui to sangani lelo na ba après-midi a tozo sangana pour que tout ça la mémo na biso to ça nango to kende ko déposer yango acquis des droits mais tout ça la marche té bana mboka bozala toujours calme bozala na palin donc bo bouger na noter parce que munguna linga profiter na sima na biso donc tout ça la calme to bouger té mambo kozala bien vraiment to komi déjà presque na suka ya émission na biso malgré côté le gouverneur de la ville mais na côté na lobby de vérité mais yo bengisa ngai pona loba vérité na komo loba vérité ote na côté la non na côté la ye na côté na lobby population de bazoloba mabe tant population amona bien te mabezali bazoloba otuninga makambo ba fulu na lobi oui effectivement fulu ezali mais déjà comment na marché pompage ezali sous na marché pompage vous la kakebe soko kokoko tambola na ebité so sulio lati o rotika ngokuna. Merci beaucoup na ba abonné tout vraiment merci na biki boza kebe to comme déjà presque na suka mais to toucher no molo moyo mki moi une minute kaka to ba no étant qui membre ya IDPS lelo yo Jean-Marc Azabi sous na IDPS étant qui membre ya IDPS lelo ba no eza nini na lelo ko eleka kiwana. Bon, étant que membre de l'IDPS et puis communicateur de l'IDPS, parmi les jeunes du parti, nous sommes un peu moins mouqués pour nous mieux informés. Et parmi ces gens-là, on a pu en faire partie de Bango. Na kolobakeno, papa na biso bakamba biso baza papa, baza sage, balobi que no place maye les angi ko zo solution, il faut sagesse de sanini. Ezwa solution. Tokosenga na ba papa na biso bazwa un peu bazwela biso solution na ndenge ya bien na ndenge ya ko unifier biso. Tozala ini parce que na ndenge makambo ezokendele eza neti bazolinga ba diviser biso. Alors le président de la République aza muto alingaka kimia. J'en suis sûr que note mikolo koya ba solution ya malamu ekozala. Mais na ndenge ya ceux qui n'habitent que non kota na muzindo na kolobebele na muzindo wana to kota na kolobebele mais na kolinga na lobebele lelo te
na kopesa kaka non procédure oyo bakendelaki nango pour que balongola Jean-Marc Kabund procédure wana eza bien te on comprendre eza mabe mais les jours là oyo koya na koya pour na lobela yango. Vraiment merci beaucoup monsieur Sadat, merci na ba abonné tout vraiment ya chaîne bolingaka mingi to comme déjà presque na suka moi quelques salutations na ba oyo yo pe bazolanda yo na ngunga oyo pour to comme déjà na suka. Non, merci nangai na kopesa na batu oyo basutena kanga. Premièrement ma maman Mariam Bianza et puis mon papa Aruna, sans oublier mon coordonnateur, mon vice-président fédéral Gustave Lutumba et puis mon collaborateur Léon Kalombo. Hier pendant tous les jours donc projet nini tout to travaillera toujours ensemble naie et puis sans oublier Aminata Aidi chef bamboteno yango wana, sans oublier na ministre secrétaire général à partir na biso Augustin Kabouya na PC bambotene ebele vice-président de l'Assemblée nationale honorable Jean-Marc Kabund à Kabund l'Union Bololo 520 gigas bambotene yango wana mon président. Voilà, merci beaucoup. Merci de connaître presque na émission na biso. Boza kaka toujours branché na chaîne Nabino Bolingaka mingi vraiment et puis bo s'abonner massivement. Papa Gentiningo Bilae, Salande Musala, bana mboka ba sepila. Ah, Salande Musala bana mboka ba sepila. Ya Fati Béton. Ya Fati Béton, bana bazolela, bana ya mbudi baleli, bana ya matadiki bala baleli, bana ya masina baleli, bana ya pompage partout bazolela. Donc bosa lelo ko ezake bana ya mboka basepila. Le peuple d'abord, wapi le peuple d'abord. Merci beaucoup, bosa abonner.